Cher ami internet, na pesi mbo tebisika bozali bozabon en direct ya Flair Monde HD à Dembo moi ça mandefu voilà mort na Paris. Ba bote na tout le monde, ba bon week-end à tout le monde, mais ça na soutenir biso. Ouais, okuta na vidéo pour la première fois quoi, c'était vraiment na s'abonner parce que on est ça que tout ya lisu sur boso ab écran na bino to la bino actualité vraiment au bozara nango bo senga. Na sima caméra tout ça bon on a bienvenue au nazo pesa ba nazo souhaiter ba bonne année parce que ça fait quand même un moment hein, il m'a vraiment manqué. Tu m'as manqué mon amour. Donc voilà. Merci à toi, Patrick Massidi. Oh, ils promotion et publicité. Il y a studio, il y a 100 microbes. Donc 70, boulevard Anatole France. Oui, Patrick Massidi, Azarana salon de coiffure, na studio pour na émission. Oh, on a besoin, il y a location, il y a plateau. Donc plateau de bon on a déjà bienvenue à la réalisation. Vous allez vraiment décider image il y a bien, caméra il y a bien. Donc là au monte là dessus. Donc oui, déjà liste il y a bienvenue ndenge kindara vraiment. Dans monopoliser parole, tu surtout sur la même langage naïe à côté là déjà invité dans la combo ya Charlie Chalère. Babi Maweli c'est ça déjà en actualité malgré ba pirata qui chaîne ba pirata qui page mais ba pirater mungongo te parce que mungongo a des ali. Soit aux gens pour nous souhaiter ba to bolanda biso ba bona ni ça va bien. Ouais, Charlie Chalère. Nyongwa lo banzo nanga naponi elongwa Nyongwa lo banzo nanga yangona konzemba Eza ndambo kaka sieza mozindo Mozindo ya susi Charlie Eloko na konzemba Charlie Abengo 3 fois vi beaucoup la kufa Toi n'époque Mawelisa Mawelisa ndi batu wazela public ezela Mawelisa Mawelisa susi esalalinga mwa muke parce que moni ba pirataki page biso to batu mo to yeka sika to pesa makambo mais ba blog abongo esala moi bien te mais page mais toujours na force parce que page ba pirater mungongo te ba pirater page ba pirater mungongo te toujours zamba sala ngai na yo tolingana Olande Adamu na Eva babuka kimibeko na jardin d'Eden Mawelisa o mawa o mawa je te jure Yolande Cassandra Yaya na Julia la nature de l'homme est tellement méchante Nzambe asala ngai na yo ye Asala Dembo mwasi mandefu Nzambe asala Claudine kinwa kinda Nzambe asala ne makambo ebele Nzambe asala ngai na yo tolingana Pourquoi yo baby si olande Adamu na Eva Babuka kimibeko na jardin d'Eden Mawelisa o mawa donc voilà ba njembo zaki pono na de diango bato balinganga mingi na bosaka te mutali boso ya mbo donc misho mabala wane babona ni na yesu kozali njembo vraiment bokende vraiment na Charlie Chalère officiel bora nzembo Mawelisa Moïse Capo depuis Bundes donc Efrata Mode na Lyon to bosani te Belinda Mwambuyi depuis Londres donc voilà Mawelisa ils ont déjà na rati ya chaîne na YouTube et comment Charlie Chalère ah comment Charlie Chalère donc OK ka obeti Charlie Chalère Mawelisa bozo yango vraiment hein donc Pelé en fumu Rocky Massamba da Silva les millionnaires d'Angola Charlie Chalère yé vraiment Charlie Chalère bonne année merci pareillement à toi Dembo bonne santé Zara moko na Paris moi Zara mo mi balete bon centenaire ça va né depuis tu connais ngozomona ça va bah faites l'équipe bien ouais bah faites l'équipe bien par la grâce de Dieu et puis dans le moment où malgré nos ça l'émission on a profité on a souhaité ba bonne guérison na maman à Botingai maman bébé Kofo parce que ça les crise il y a AVC OK depuis Mboka kuna na Congo donc nazo samela nzambe ya PCM makasi a rétabli bon rétablissement na maman na ngai quoi et daté Mawelisa te biso toza bana mo bana nzambe mote na loba mantra tango mantra na mastepo biso taba tolo sambo alors évolution Mawelisa ndenge ni depuis sortie officielle là
Bon, Maweli, ça, pour le moment, ils sont sur les réseaux sociaux, ils ont bien. Ouais. Le problème, ils sont parce que bah, pirater un compte. Ah, ok. Donc, quand ils ont qui banni, on a fond de compte aussi comme mais ils ont qui est moins bien parce que bah tout n'anga tout bazar abonné na compte wana et puis compte yo et comme le roi au tindeli mutu mususu amuna go pese musala et puis abonnement ko s'abonner à part ouais. siko tango to tindela mutu mususu amuna go mo pese musala mais na osenga bandeko bo s'abonner na page ya Charlie Chalère soko beti Maweli ça Charlie Chalère bo s'abonner vraiment massivement pour ma soutenir ndeko na bino. Et puis na profiter na occasion na pesi mbote na maison bébé et tout prod parce que si nzamba lingi soki nzamba pena lingi na kozala na collaboration na maison bébé et tout prod bébé retourne la belle nani oka ndo travailler na bango non. Ouais, bébé retour manager producteur moko kaka producteur akala ya kala ya producteur akala te ayende producteur pena ya na ndenge même tazaka na roga ye wana ti oui abi so ala mibale hein je ne sais oui, pas bébé retour azalaka moko moko papa na Misty Stallone na peso bambote skoza grand prêtre donc soki nzamba lingi kala mingi te bomona collaboration ya Charlie Chalère na maison bébé retour prod pourquoi pas pe ya kosala pe featuring na Nouvel Horizon. Ah, ok. Voilà, puis on a polémique. Non, il y a polémique. Yo beta Nouvel Horizon. Non, le featuring. Featuring polémique point. Parce que featuring na Nouvel Horizon. Ah bah mais c'est. O lo bateka na bet na zongela ta chita sima na ancien patron na ngai mba mo kaka ni. Bon te. Ils ont question. Il y a question go. Ouais, kozonga na ancien patron na ngai, soki ancien patron na ngai, celui qui est le monsieur Roga Roga. Aza déjà dans concert le 1er février. Oui. A souhaité bah, bonne réussite. Concert Simba et ça l'a bien makasi. Ceux qui patron nanga aza na besoin nanga. Ancien patron nanga a besoin nanga. Et aza besoin te na bina cadre car ya production ya label. Production. Production bébé et tout ndemte. Kasi na cadre car ya production na yeso abike no na sangisa yo na Roga Roga. Il faut banana wana ti. Production nan ya yo na Roga Roga collaboration ah. Nani sang. Quel producteur na bino? Bébé et tout. Ce qui anandimita golo babongo parce que ondimite yani kama shikon dans sens nini ngai na minute na za besoin na sala ba makamu na ngai ekeni nanu comprendre dans so oyebi na Roga Roga ekende te hein ero kende pourquoi pas kende to emba de na Roga to emba de na te wana yo no ozaki travailler kuna oyo komi disika na tikela na jali plein d'amour ya bolingo yo nde jardinier Promets anima kokufa mokolo moko na Juliette na melodi ya wendo pele ta fumu mulaka mola linga na lingo ya bela Charlie te yango yo kaka yango yo donc na pesi bébé reto na vandi mingi wana po ye mutu wana non te soko lo bela dashi soko bo signer da contrat c'est comme soleil bien ba coaching en butu contrat te na kozala te pona sa aventure mais azo ba no ba exploit ya mutu wana bébé reto donc à promettre eux déjà moni bébé reto ba miseni so ba mata na Congo az loboko ne zangi te na kati ah ok net banani na biba miseni nyonso oyo ba mata na Congo loboko Nouvel Horizon loboko neza ba extra musica loboko neza ok Patrouille des stars. Donc, et puis, le bloc, il y a produira. Et ça va produire Simba. Ah, ok. Et ça, producteur, moi, il y a ma casse. Donc, le sambo n'angezara mangana et Simba. Et après, au moins, il fait ça bien, quoi. Et tout ça, bien, il y a déjà soutien pendant déjà à 100% effectivement. Donc, ce qu'on a bien, et là, on a les gars, Gaulois, na fanatique, na extrême, ce qu'on a bien en banane. Bazangoul. Ah, bazangul. Ah, ok. Bon, bagolo na bazangul ba wela nini? Non, non, mona hotel bagolo ba sona na bazangul. Bagolo ba otala ke mission j'espère. Otala ke mission ya Roga Roga o nazo souhaiter ba bonne année, nazo pesa ye ba bonne chance ndi wala mnoka mboka na biso ba mokwa ko soa pona le 1er février toza na Zénith de Paris avec Roga Roga ensemble na extra musique na biboye. Otala ki be mission Roga Roga sala ki Roga Roga zoko se plaindre que bagolo ba finge mutu lokola pastèque. Ah, ancien patron na yo.
bafingaki motu lokola Pastèque asalaki nayebi te yo moto oyebisa biso mais bolandaki yango tofandika lokuta mabe namonaki émission ndenge batuni ye question soki remarque nini asalaka na affaire Charles de Paul jésus de nuance papa Hervé nde babengaka ye grand chanteur ya mboka na biso donc ye alobi ke amona mabe pa affaire soki ayoki likambo kontolaka te mbala moko akangi kanda toma bongo eza nayebi te so bango baza bamaster bamaster te yango mona alobi te kela mona bakanga bafoto baza bamaster te so bazala bamaster yango wana ye ayebi makambo wana mpo peut-être bakutana ayebi makambo affaire mais mpo na ngai namonaka yango ezalaki mwa immature il fallait pas le babon ya mwa bien teti ye aza ye so totie génération na ye tokotya wenge après wenge ye aye na nsima bawenge wana parce bango balanda bawenge siko ye déjà babenge leader fera ayema na wenge ozomona siko lelo na carrière na ye soki akomo se comparer bongo na Ferre donc Ferre avait jeune talent devant Roga devant Roga na tout dit question te devant Roga te tolobela ba propos par rapport à ndenge bango bale na beta basala belé koleka mni kobeta basali ya yemo belé basali ya libanda yo mto yebisa biso yo dene extrême te mais yo po yebi Ferre yebi pe te yo mto yebisa biso omona ke Ferre mtabeta belé na ndenge ba concert na ba poto Ferre beta de Zenith Ferre beta Zenith kala abeta Zenith wasi abeta Zenith kala Zenith Roga abeta ngo kala Roga abeta Zenith bada te to comparer bongo te mais Ferre orchestre na sala ngona sima ya président Roga mais abeti libanda na basal kobeta libanda ya na ngobia ko kebeta na lupanga mutu kobeta na fête ozomona kobeta mais kobeta concert na yuta mbongo ozomona Ferre abeti yango ebele na ndenga poto ozomona Ferre abeti na États-Unis kala mingi te ezalaki concert ya mbongo ozomona Ferre abeti ba concert est-ce regarde abeti na États-Unis concert mais il dépend de la contrainte nde ba consommer voilà mais bino pe bosse opesa le meilleur na bino te parce que ndenge produit zo za la te ngai na pesa le meilleur na bisika ndenge produit za consommer ya wana ngata on azana extra oui ba produit to ngana yemba simba OK parce que ngana biso mtu produit na biso mte fungoli pe mjela ya beta ba concert bokoko beti bokoko so nzemu ni eleki bokoko na mtu a perdre bokoko lo ni ba beti na sima eleki bokoko nini ta dénonce ya SP bas osa polémique bolo ba solo ta dénonce na combien de mille de vues na YouTube dans combien de challenge mais bébé ocho bota mais yo bila voilà yango omoni ta dénonce za nzembo ya vena so SP bas za bon mo esimbi nango ça va mais le problème est que fait Richard de Poule aza Jésus de nuance kozwa mu tabajeta beta ba stade des martyrs auto beta ba mais bino beta ba stade masamba débat izande mote mais bino mutu na mutu abeti stade mboka na ye izande mote olobi yango bien bon stade à 20 mètres ndemo na martyr bon on est à la 20 mètres mais on boya Roga makasi boyende ni na ouais est-ce nga zoboya Roga mais non on dirait no smambu Roga c'est la carrière na pas no eza mabe via obeta les premiers na peut souhaiter ba bonne chance oui batu ba ya ebele wala na loba bien mais tant na loba ke yo tuninga ke via zoluka ma neti ba aluki makambu te ba propre c'est parce que a ke kokota na vie privée à faire Richard de Paul eloni akota ya vie privée Richard de Paul est-ce que yo penando abenga ko peso conseil na TV na barete lo na conseiller Dembo ndenge za bongo mwasi boye est-ce que ça la bon o sepela oza conseil opesa omonisi mikolo comme na so monika muto monaka muto azoluka opesa ba conseil na réseaux sociaux mais ba artiste mikolo ba kombi bongo conseil na ngai za nzambe OK voilà mais siko par rapport ya yo moni ngo bien te fallait pas Roga apesa nga mwana na eti soki ba doit juger nga mabe tali bango nga siko take mwana na ye na beta na okese na bité papa fallait pas osala bongo alobela faire parce que ya mwana bango balobi mutu lokola Pastèque oyo kine koloba makambu ya faire na ndenge ya mabe
monde qui rôle baté na TV bongo voilà ils ont ndenge monga na se plaindre ta que moi na ko finga ne ça nga be passe OK fan boy ta mutu lo ka pasteur mais moi na que mutu ma mikili quand même au finge be point. OK. Tout le monde qui Kabosé, ça fait pas mal d'années, pas mal de temps. Oh, c'est là qui biso banzembo. Mais à notre grande surprise, à Bimsel biso nzembo ya Julien a marché et après Toyebi Toyoki sur ce lobby que vous collaborez qui na yé. Que son âme repose en paix, animateur na yé WhatsApp. Comment on dit WhatsApp? Chanteur WhatsApp. Chanteur na yé wana vraiment moli moye pe malakimia malgré chaki vocal atiki vocal mais a profiter na vocal wana te donc mes sincères condoléances na Yemo Kabosé, puis na famille na ye, ma famille biologique qui a artiste et musicien Oyo Atika Kibiso. Alors collaboration na Yona Kabosé za ndeni. Ouais, collaboration na na Kabosé qui par rapport à ingénieur JC Kabang. Donc tanga bengi ngai absinga Charlie, nze mo ezawa esengi yo Chabaker. Ah OK. Donc tanga benga na ndeko na ngai Fanel Badjo. Ouais, Fanel Bacho, ouais. PCB en mode escazali, garçon moro malamu, Fanel Bacho. Donc, tant na komi, ma PCB so texte, ya nje mango toyoki ndenge ezali, tout ça ba kere. Collaboration dans mon français, pour battre monsieur à comprendre bien comme ça. Bon, tu coach. La collaboration pour na participer. Bon, tu coach voilà, na participer na nzemba Julia ba kere wana ora ba likolo wana tunga na salango. Après moi ça n'a pas battu à fancy tapis. Ah OK. Kabosé mo pa fancy intermédiaire et qui tout. Mais njemba on dirait na yokango te. On dirait ezanji moment ya falite. Julia. Na ebitinga mbali boso na yokango. Ouais sûr. Tinga mbali boso na yoka na za sûr. Te na ndenga format ya Kabosé, mais na ndenge ya format ya nzembo. Na yokango te. Fallait ça de Anjemo Julia. Te njemba Julia na titre Julia, na titre mususu. Te lokuta be maloba na kaka. Même maloba. Ouais. C'est la son non pas ba tu vas comprendre en sima. Ba tu la sur va commenter sur les njembo nini ya formule 7. Maloba on peut sous vraiment est-ce que ça kana mutu? Ezaka la mutu. Charlie ko sa bote. Mais parce que les njembo ba benga na studio na ena parole. Ko sa bote to c'est la mo elo la muke. Kasi ko parole na studio ya mwana. Ezaka on dirait promets-moi s'il te plaît Polibaku ya bolingo kokome mamoto tinaliwa. Tu la promets na question. Voilà ya ba charme ko ba. Non, continue à faire moi il y a Julia. Mais na pesi au début na ngoti. Na pesi ezaki nzemo na ngate, nzemo na yembi na studio di. Non, moi yemba ngeza te, c'est ça? Non, na yemba pourquoi pas Kabosé za frère. So ba bi droit d'auteur, so ba bi droit de. So da na yembi na nzembo, c'est que na yembi on a amour. Donc ils appellent nzembo ya bien et puis mutayemba ngo na za bien na ye. OK. Jamais na goya na ni yango. Zasko eloko na yemba ka ngombala moko kei. Osko na bano yoka ngo mingi. Oui, sont elles sont la moto. Mais dans nango, ils en ont. Ils pas nango na kata. Voilà. OK. Est-ce que vous avez un bon terme maintenant ba ancien collègue non? Ba ancien collègue nanga. Ouais, extra musique. Bon, nandenga bien pe tozala mso ba collègue kaka tant to kutana pe na boulot. Nandenga libanda to ba master te. Zomona toza ba collègue nandenga boulot mais qui camarade des elo mususu. Donc c'est que quand des alara quand nande ni yolo bana que ba collègue nanga toza bien. Vous comprenez? Mais tellement toi ba camarade te donc ba nouvelle ba mususu na nango te. Ah OK. Et voilà. Tomoni délégation na habité ndenge bino boyaka na concert na bino mais là tomoni ba ndeto ebeli roga to habité pe so ko kuta na prendre visa. To habité parce que tomona ki premier lot ba 5 personnes, deuxième lot ba 2 personnes. Alors yo en tant que ancien membre et extra musique et là nous royeb sur place wana parce que concert etikali dans quelques jours donc semaine prochaine tout ça on a la Zénith de Paris mais les lots toujours comprendre té vous avez mal royeb ça biso non ndenge na ebeli oga ba messe ba roya te boya mais qu'est-ce qui se passe le lot combien ndam musupe za la stratégie. Ah, stratégie pour là? Et cause non pas la stratégie. Batu bayanda mundamu tango batu balobela azu visate au monde ba ya te boye et ça la moi ngo moi jar na lobby peut-être na zolo bate que ça bongo. Mais ce gars on va visiter c'est la complication d'appel parmi bino parce que pour qui ma
Arrête ça, s'il vous plaît, mon Eh, frère. ama te ama Na ba. tikalati. Otika na tika. Na zona liboka tika. Ngane na décider na tikalati. Ayo mondo décida. Ouais, dans dimite mutu mo atika misema atika na pota bimba banimba ngwa. Ya teka roka su prendre visa. Eza stratégie. Et ngane bike ba misema roya. Na bi peut-être eza stratégie. Mais bike. Ah, roka na Congo apesaka quand même. Ah. Album ya SP Bass, hein? Donc tant de noces oyoki yango ndenge nini? Commentaire eza? Nayoki yango eza bien. Album te nayoki album te. Et générique. Nayoki voilà, nayoki single moko générique. Nayoki yango eza bien. Nayoki yango lokola le Kofi, nayoki yango lokola Bokoko, mais ça ce caché orchestre, voilà, eza bien. Eza non pas mal. Rapport ya ba animateur, on dit injecteur Abidjan Gochima. Ouais, injecteur à boire Kaka. Comme d'habitude. Injecteur à boire Kaka. C'est pas une Kaka. Comme peut Mikolo Bakanga Bakolo na bani. Kaka et sali bien. Mais quand ça monte pas continuer le secteur avec les musiciens, la moni Autakozwa babenga ngenani DJ Momboshi, azui Zig Sen, Shogi Zig Sen, Shogi Sen, azui Robino Mundibu, azui Deplique, n'habiteke elo nezo sala mapona bo se retrouver na maboko ya justice. Bon na ba batuto tangi penda o likambo na mbiyebi mwa mukeza ya Deplique. OK. Donc ba mususu wana ba Robino na habite poka batangi. Na petit wana pena ni wana na yoka genze mune ba lobi eza na bêtise. Zeng soki voilà, ipenze mwana. Suko sela yo artiste. Est-ce que selonga neti Deplique. Poli kampena na yebi ona yoka na réseaux sociaux ezaki ya Deplique na yoka ndenge mwa ba injure ezoleka na frère wana na ba voilà. Pona ngai ya Deplique na pesie na lobite ke ya na raison. Ou ana tormena na ngalobake pona nga pona Deplique yaki discussion azo sona na mutu na téléphone. Il y a des individus bazo sona na téléphone. Donc mutu wana enregistré atiango na réseaux sociaux, c'est lui l'impoli. Pona ngai ndenge na maele na nga na moni ke mutu atiaka na réseaux sociaux. Yende pena mutu aza mutu a commettre acte moya mabe. Parce que boswani na mutu oyuke na kati yana ba bêtises otiango na réseaux sociaux. C'est pas Deplique mutu a publié yango. Ouais. Mais voilà, donc à moins que dans les camusu c'est na sewana bayo kanga Deplique. Ce qui pona wana eza audio fuité yem ta publié yango te. Voilà. OK. Donc Deplique et bon on tient ba soutien dans esika zali ko. Et bon sur njembo ya scène so zigzag voilà. Voilà au moni ke njembo ngo eza bien. Ya misu likolo. Na cadre de sentiment par rapport à ba composition et comme kokoma mikolo. Ba texte. Omoni mokili mteyo karati. Ba kontipe bana mato ineti biso. So bango ba lobi eza bêtise. Et ngana bi pona ba quantité pona batu te pona yo pona artiste musicien. Pona yo texte wana njembo wana. Okolo bango eza ndenge ni. Te yende sko texte ngo ba pona nga pe na moni eza na moi. Eza moi genre. Genre ndenge. Mabe? Eza na moi insanité, nzembo ya mabe te, nzembo ya kitoko, mais comme texte eza na moi omoni ba insanité yango wana eza pe droit mboka na biso to otika pe te nyonso eleka. C'est mwana batu oui azosa musique ne ya bien. Bon inspiration ozo ya na ndenga mabe. Inspiration na ye ya kibongo, mon pe aza pe jeune, aza non jeune pe makamusu pe a comprendre yango oleka, mais eza inspiration ya kibongo comme yemba maki. Naza sûr que Momboshi abongisaki tango bakangaki après abongisaki. Donc aozwa maela obongisa na ye. A continuer musique na ye et puis na souhaiter ba bonne chance na carrière na ye frère na biso. OK. Alors ba studio ni na makasi pona yoki déjà ozana Beber tout. Beber. Ah Beber et tout. Beber et tout. Siko o mi a Beber et tout. Studio ni na makasi o na Brazzaville. Beber tout maison de production. Kasi maison de production ni na makasi to label ni na makasi o ezaka na Congo Brazzaville wana o esoutenaka ba surtout ba jeune talent de ba bima wana. Kwa makasi bi ke so ba bimise lokobo e bango iratarate. Totika nango pena na Congo ya na komona yaka Beber retour na vena biso Olivier Dumont pe ayaka a soutenir la jeunesse. Bienvenue. Olivier Dumont. Maison de Mousson prod.
Donc, Bébé Retour, number 1, il y a un producteur à Congo. Ok. Donc, il y a mon Bébé Retour. Sommet, il y a un produit et Simbi. Maman Gebi, comment on dit? C'est donc dit. C'est bien que tu sais tes maisons de production. La maison de production. Pendant il y a maison, il y a studio. Ok. Il y a la maison de production. Donc, il y a numéro 1, il y a un producteur à Congo. Après, on a fait un levé de mou à Zalarawana, danger. Bon, Ibrox, c'est à Roga. Il y a une Ibrox, c'est une maison de production, mais il y a président Roga. Sauf que, oui, parce que nous avons produit, Ibrox, c'est produire thé à part Yemoko. Produit un peu, Betty. Ça il peut manquer parce que Bébé Retour a produit il y a ça des gens à produire Roga à produire partout des stars à produire Nouvelle Horizon à produire Segraka à Bimi ça Segraka sont vieux vous comprenez donc voilà Azam tout le monde voilà numéro 1 à la maison de production c'est Bébé Retour. Ah ok. Alors soutien à yo tout le monde a noté par rapport à Zénith de Paris parce que dans quelques jours tout le monde a soutien à noté. Hein Charlie Chaler. Soutien à Ngoza neti. Soutien à Ngoza kende. Non soutien attends ndenga bia poto. Soutien à Ngoza. Oh ça soit apporter soutien. Dans l'équipe émission boy. Oh la babillé aussi babillé. Babillé batubaya ebele. Na ben se batu le 1er février. Baya ba concert à vie. Vers même ma musicien ba au moins un spectacle kitoko. Malgré complications visées ça. Et ngana ebité wana mamuyo lo bananga ngana ebike vie azam number 1 ya Congo. Donc ba viser ko sala nango ezali de ngana ebike ezali. OK. Soki ba yanda mpona ngana omona ngo peut-être stratégie ya vie. Ah OK. Na ebike vie ko zanga visiteur. Alors projet na nini lelo après Maweli ça continuité à carrière na ezani malgré ce bisabiso ozo bisabiso dossier à Bébé et tout ndé bo signer contrat na yé à part wana lo nini ozo zela ipa na yo en tant qu'artiste carrière solo tout signé té mais tozana ba accord ozo promettre ka ça zo promettre oui donc et ça l'a bien makasi na zela on pena dans zela ngo donc osenga ki tozo senga na émission o té na senga ki déjà o ah senga ki déjà na senga ki déjà ouais émission c'est comme une promotion hein na benga ida ngam na benga pena pena bifeta la kotika te blog za ndoto ekufa boye pour mon musique est senga moi mbongo moi soutien non na makoki wana te pona misala ngamo ouais donc vieux wana pena za force na ngana micho en plus dès na lo ba to mo banga moi pena bon nyango zo mzee biso après boito zila leçon wana leçon ezo ya makila wana yo moko leçon ezo ya timakila donc ya yesu te hein makila ezo ya Lié Moutouté. Bosco, pourquoi Makila? Pourquoi Makila? Pourquoi Makila? Pour Makila, les autres en Mboka na biso to na Goma. Ah ok. Na Sansouana. Donc Makila les autres en trop et puis pour na bateau pe ba liara bateau. O lexi montu yeba ke Makila na yego ganga. Ok. Makila montu boliaki ezo ganga siko na. To na carrière na yo sala boliaki o lexi. Ah ne o siko Makila na ezo ganga. Ok. Moko bela dibo. À 2025 heures. On a montré le bail déjà. Donc, Makila Zoya, les sons. Entre-temps, na pesi sumbote na bébé venanga bébé et tout papa na messi. Ah bébé de ça il faut faire la penzembo. Il faut faire la ngani générique ya chaîne. C'est comme ya boyo so le bébé et tout na émission na ngai. C'est il faut faire la générique. Ah patron, manager patron. Patron bébé et tout. Donc là c'est la générique ya chaîne, ya Flair Monde HD. Et ça l'a bien. Nanjembolanga demba we mo ça l'a bien. Moi ça m'a défou. Continuité na yo ezanini. Parce que toi na Maweli ça na marché. Maweli ça na marché, continuité na ngezali ba single mi balé Hollande. OK. Donc obinanga les 100 été kona les 100. Ah été kona les 100. Donc ba blog ani Hollande. Les 100 makila. Na été. Tout ça timing moto zela to za ma patient, tout apprécié. C'est tout à patiente. Tout ça passe Maweli c'est zo betat. Ah ok, donc tu gagnes na kola mwanda. Maweli ça za comme pirata compte. En tout cas, vous s'abonner na page ya Charlie Chaleur.
Bobeti Mawelisa, Charlie Chaler, bo s'abonner. Vraiment, et ça l'a bien parce que na habité mais Nzamba Sunga. Bo s'abonner. Mbalo na asi ba pirate ngate. Ah, ok. Alors, banjembo uti ko bima bima. Awa, nganjembo ga moko to album moko. Oyo, na retour na yo, les inséparables ya Déplique na nani, na Maestro Fabo. Oyo ka kia onde du début à la fin. Les inséparables. Bon, quelques chants, no kia onde, roji onde. Bon, ba MB bien makasi, ba MB bien. Puis ba ça ba clip na bon propre kitoko makasi. Non soutenir na kolinga amour wana ezana ba musicien to ya Congo. OK. Ba musicien bazana boyokani. Ezala esala bien makasi. En tout cas, félicitations à Maestro Fabo puis na ndeko na biso Déplique Pomba. Ce qui amour ngo eza continuel na bande ko mususu. Ezala amour sincère et ozala bien makasi. Na ebite ezana on a intimité que on a piège mo na se wana mais ebike ba massa ba yokani ba selo na bango bien. Voilà. OK. Ndenga pe mikolo na yokana boye na maison bébé et tout. Donc voilà. Siko à part wana, on a place aux obeta to te. Non, nga biso na Paris awa na la nga toujours na vie na Mboshi li pasa. Ah, na Mboshi. Ah, o komi na Mboshi? Nazala na vie Mboshi bandakala na komi. O bandakala nga na uta uza dernier na mona ki. Mona nga te me nazala. Ah, o koma na Mboshi OK. Nazalaka. Ah, uzala na Mboshi OK na bongisi. Nazala na vie na Mboshi bandakala, Mboshi li pasa na profiter na pesa ve Freddy Poutou. Freddy Poutou. Ba chaque dimanche nazala wana. Na Chico. Chico pe ala wana Chico muzuna nga uta na kitambo pe na kibinda. Ouais, mwana mbinza. Uta na baona kibinda siko. Mbinza na kitambo binde to mbinza banda kitambo. Lukunga. Et ça là bo. Triangle. Donc voilà, donc tous na bango wana pe ba chaque dimanche na kinda na nga wana. Ah OK. Moni voix fofo au chauffeur. Ouais. Na cadre de travail. Toujours. Okay. Na ba projet na ngai o ezokina o bien na lobi les 100 ezoya. Makila mingi na benga o mingi na lingala makila ezoya. Après omona pene eteko. Manze mwana ngo ebele. Après na profiter na pesa je salue, je profite. Je salue Yves Rose Averdier, la sœur de Marlène. Voilà, big salutation à toi. Et puis pasteur Clérémy Obambo, mon vieux. Yem ta soutenanga depuis kala depuis tongo venanga Clérémy Obambo. Après simbote na Freddy Poutou te venanga tapis rouge. Xavi Alonso manager. Voilà, ils ont une single mususu ezoya pe. Donc tout ça là on a collaboration na ndeko nanga Xavi Alonso. Donc titre nango ezali Kabibi. Kabibi nde obima siko kala mingi te bana ba clip nango tout ebima déjà. Et puis na pesi mbote na Rostel Bakwa. Mobale ya tembe sila te. Mbote sili. Et mbote za nango to emission sili. Donc yo répondre au petit mbote n'a pas sa réponse. OK, voilà. Bon zaki tellement belé on a biso vraiment on ezaki Charlie Chaler ngana to kenda bongo. Donc voilà, boyo qui est déjà boyo qui a vu naé par rapport à Mamutu Nengezo Leka. Donc voilà, bon s'abonner vraiment à Charlie Chaler, bon ça vraiment décider. Alors Lilo Bano na ba fan na yo, na ba mbote so ezali. Et monsieur Sili. Ouais, Lilo Bano na ba fan na nge ozala ke. Musique ezala passe. Musique ezala passe tant que mama ba financement. Tout le monde a rabat balbara, au bois ngate na nzembo, sali bo été. Ezalaka ke non musique ezalaka esengaka mwa soutien. Soutien na ngai ya liboso eza bo s'abonner na page bo partager nzembo. Après oyo omonaka aza na financement aosolola azwi numéro na ngai abengi ngai esalanga mpe bien. OK. Voilà donc en attendant napesi mbote na ve nanga Wilstro Monka ya Willy Monka napesi oyo bambote sika ozali. Charlie la page Chuchu Luambo bambote na yo. Dieu merci Kamenga Tour Eiffel venanga Kobin Kosa dalara yo leve chaba chuba na pesi mbote na Bébé tout manager prod na pesi mbote na Nick Chet ndoki ya Botu section ndule Nick Chet ndoki ya Botu bakolo tankale zope bambote na yo na pesi misusu ba bonne guérison na mama na ngai mama bébé kofo sikozali bonne guérison à toi. Et puis famille nanga mobimba bamote bisika bozali quoi. Bamote sili. Bamote sili na osusaka na ebisa bino
Bobina bosoki tampaka botikilana. Batonga bananga bankombe tswaki lolema wo. Ayi lokoso losila wo ye. Butu ya lelo ngana la liteo. Losambo epai ya Nzambe mokonzi na nga agolai. Na mabondeli na tuni na Nzambe lisumu nini nga na sala. Papa sipe minyoko nyonso ekwelaka wembo demo ye. Nzambe yo. Olakala nkema wofa kombolo isangi botobe. Woseke minteka tongala nzale unchwala mbimbi. Donc veut dire na pesi mbote na bagolwa tu. Na pesi mbote na bazangulu. Bazangulu tu, bazangulwa na pesi bango mbote. Na pesi mbote na voilà, na pesi mbote na bandeko tu pe ba musicien tu ya Congo. Et solo hein. Merci beaucoup. Message mswezate. Message mswezate. Et pour l'instant, un message à nous. Ok, donc, merci à toi, bienvenue pour la réalisation. Merci à tout le monde. Bambote na Pellet en Fumu, Guy Massamba, le directeur, Rocky Massamba da Silva, les millionnaires d'Angola. Donc, voilà, Bambote na tout le monde. Beau s'abonner, na Flamand HD, Bozala, dessus. Token aura la rythme, token en vraiment. Parce que nos artistes, nos sportifs, nos athlètes, nos politiciens, tout le monde a besoin de Flamand HD. Tout le monde a besoin de notre travail. Alors, pour tout travailler bien, il faut effectif et matin. Il faut toujours tout en vraiment et matara tous les jours. Et matara audience soane qui n'arrête tout qui n'angwana. Vraiment, on écoute une émission oyo, au partager, au commenter, au s'abonner. Dani pauvre code à Bundes. Babi Moïse Capo na Bundes. Belinda Mwambui na Londres. Babi Alino Leboga na Canada, famille Ochudi Mobimbo eza na Canada, Montréal, bambote babona ne bisika bozali. Edvika Bongojogo latéral. Tobosani te Pascal Kikalulu, babi respect na ville ya Lubumbashi. Boza tellement ebelé ya Olanda biso, boza tellement ebelé ya Olinga Dembo Wemo, boza tellement ebelé ya kozala fidèle. Bo bouger te bozara awa. Moi ça mande faza. Babi loso na ndeke te. Loso na ndeke te 2025 mungu ekanga. Mungu ekanga déjà omoniti. Mungu ekanga yeyo, mungu ekangi. Donc voilà, bo s'abonner, bo za dessus à suivre.